Ciel ouvert, lève manike mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, Euro na Vincent Makela. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. C'est jamais déçu. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Et voilà. Beauté partout vos alliés, cher internet, na biso partout vos amis, na Europe, na Asie, na Afrique, na Océanie, bambote na bino vraiment. Lelo sustoye na émission moko ya makasi oyo ekopesa vraiment nzambe lokumu. Po to yaka pona lokumu ya nzambe katikati na sika oyo na plateau nanga déjà naza na mosali moko monene na nzambe boyebi epi bolingake trop en tout cas na kumisi nzambe komona ya lisusu ya bonne santé na pesi nzambe merci. Na pesi tout merci et pas ya muto aza bongo na sima ya caméra na biso azaka lelo moko Josué na pesi vraiment merci pour osala vraiment musala kaka donc ndeto baka awa mde musala soko salite ba ko salela yo donc biso to sane musala ona nzambe muto afuta biso muta mokilité po to boy basalela biso yango bon na pesi na bandi dako ya musala munene na nzambe Pasteur Vincent Makela. Bonjour. Bonjour maman Bene Boni. Bien Angola nzambe bonne santé pasteur. Santé pesa mo muke malamu mama Benobi kina utaki na pasi makasi. Yo pena oza pena proche yebi na bela ki makasi menza basala ki grâce nazana témoignage moko monene ya kopesa soki okolinga na émission na yo na kolobela yango. Nebi ke bato mingi bakondima te. Mais ça ba réalité pour n'être ceux qui bino lokola boza ba journaliste pour permettre ba illustrer ba image na éviter ceux qui pour permettre ba mona yango. Nebi ke bato mingi ba ondima te parce que bazan ndenge moko na biso ba oyo te. Bandima te pour ni baza ba antichrist. Et ça qui antichrist était parce que moni bunzambe c'est un niveau par niveau hein. Même dans la Bible comme on a tous les serviteurs ba ndenge moko te même Jésus Christ tanga zakina ba iko nayi ezakina ba miracle msoza iko sala azo zwaka 3 bamsusu na tiki bango ozomona ezan donc niveau spirituel ekeseni ndenge to mona katusana mukili mama bene bato musu baza na école primaire bamusu baza na secondaire bamusu baza na humanité bamusu baza pe na école ba classe à l'école kuna to benga ba université tout ça eza pendek mona na bunzambe donc biso nyos to kokanite ba moto na moto azana dimension na ye azana niveau na ye pene yankolo yawe mama beni. Mais pasteur Vincent, ceux qui déjà ont entendu nzambe parce que Bible est comme que tout est possible en Dieu parce que pas nzambe loko mort est impossible. Comment expliquer mon rose na ba doute et ça la quelque beauté à bango bien téton comment bozola ka maman nzambe bon na ka que miracle faut ça ngamba ba voisin pas nzambe toto limiter nzambe to. Et ça question côté ya te mama bene parce que même na classe na lobaki angwawa bados bazwaka maté ya ndenge moko te bazo ba leçon ndenge moko mais le chèque azanga kate. On m'a appelé tout bataille bino bien enseigner bino bien mais moi na mukolo ya examen mutumso bina le chèque bino kaka le chèque na ba point ya muke et ça ne bena bunzambe biso tout ozo ko yoka biso tout ozo mona biso tout ozo ko participer na ba culte tozo ka ba enseignement mais biso tout ndeto za na alliance ndenge mboko na nzambe yo mona ka batumso mona batumso zo sambela mabanga nzambe te yo zaka même servant de Dieu yebi mutu so sambela mona makambo nzambe pa na ye asambela kana ye mais il est le premier à critiquer sous makambo nzambe wana eza faute ba pasteur mais pour faute ba nzambe na lobe za likambo ya faute ba pasteur te mais za likambo ya alliance ya mutu na nzambe omoni Jésus Christ abengaki 12 disciples mais na kata ba disciples abengaki moko abongolaki motema te kino suka Judas Iscariot musupa zeki mutu atembeki no suka Thomas
osomona basaki na ndenge moko te na ba pierre baki ndenge moko te na ba ekoli mususu. Voilà. Pasteur Vincent, pour nous retrouver en normal que batu musu bazana ba doute ton ndenge ni to eza na normal batu musu ba ko continuer ma doute et pas na yo te que serviteur de Dieu bi que miracle ezalaka pour tout la na pe ba comme nous mingi que ça ba miracle donc et pas na yo eza ma be ou beza malam au trouver en normal pour trouver en na ko répondre on a des volets et ko sala mabe ko pe ko sala malam mabe parce que ça na batu musu ba sa ba race élu mais qui biso to so croire na miracle en Zambie nga na mona ba miracle belé mama bene nga na mona ba ange atako batu so bandima yango te nga na mona ba ange na mona ba être spirituel na mona ba ko pesa nga message na mona ba makambo belé ba pesi ngai adresse a mutu yo yebi to pe ko tala mutu yango na mokosu na vandi boye ba ko pesa nga message ba bike mutu bongo nde to so ba awa mama moko ba auti ko kota na nini na paradiso ba pesi nga na adresse na nini na kasi na tele ba to ba tala de vérifier adresse ba pesi ngai ba ke pe mona mamango akufunga na age qui a 113 ans 115 ans donc nzamba sala na bato bazali na alliance na niveau likolo soko za na alliance na niveau ya likolo te okozasko na deuxième catégorie bato yo azo sambela ni mazana badutu loko la Thomas. Merci beaucoup na moi Pasteur Vincent qui vraiment très clair pour na ko éclaircir biso ba toujours landa nanga ipe na zana kati mais pour nanga inga na ndima na miracle na bi ke miracle ezalaka donc na ko te jamais tembela nzambe pe pa nzambe nyonso eloko moko te ekole kama kasa nzambe soki nganga osala miracle bongo ye mutakela nganga donc bande ko to tika mom ke ko zela monga pour na mo incrédité mukie côté wana. En tout cas, merci beaucoup. Pasteur Vincent, et à ma si j'ai l'habitude de me faire juste parenthèse, pour la édifier, balanza, mais ça vraiment bien. Pasteur Vincent, là, on a sûr que au sein de mon micropé, belozo les cas vraiment dans le monde, soutenir tout le monde dans les médias, aux les catés, aux amants malades, qui me disent ça bikisio. Bon, tout le monde a dans net singa vraiment dans tout le monde en calamité, dans coach na site neptune to kota juste na comme on a moi na gouverneur mon Congo ikasanji en tout cas azofinga a tenir vraiment à propos mon comme belle et pas ya grande dame maman la biso première dame maman Denise Nyankero en tout cas Pasteur Vincent Makile ta ke yo musala nzambe pour la aja maman la biso api maman na yo ozu en ndenge nini maman bene musala nzambe eza passé et ça passe pour un bon cannabis. Il y a un Congo ça pour avancer parce que Congo somo ya batu ton respect ya batu ezaka susute vraiment okomona mutu aza kofinga yo mutu oyo aza ko manke yo tamso aza na niveau na yo te tamso aza na niveau bakoko na yo mazo manke yo bible lobi ke tozaka na respect na bakonzi et puis na ba membre ya bato baza zinga bakonzi il faut tous en respect na bango. Mais tala makambo zo na Congo muno sozaka ka danger muno sozaka ka prêtre muno sozaka ka mutamakasi na Congo yuma zaka sute mama bene donc makambo ne salinga yi pasi mingi Congo na mwana mwasi wana aza ko finga la première dame. Or que c'est likambo ya la première dame pété hein et c'est likambo ne pété tali kutu yete et c'est likambo ya mokia mokia lupango na ye papa ya mwana mwasana asombaki yango frauduleusement na ndenge moko ya mabe sikoyo justice ekati ke lupango wana ezali ya mokia OK alors ba ko déguerpir ancien gouverneur ya goika sanzina ndako wana ye oli à s'en prendre même matin na bato bakate jugement wana abandé directement ko finga première dame. On va parler de la première dame. Qui a bakanaye boy na boye. Yo kasi bala tsanini. Tout ça. Blonde mwana ngaso na maman olive. Tout ça banini. Mais maman, est-ce que première dame ta kataki makambo wana pour ba déguerpir papa na bango to ezali tribunal de kati. Peut-être ayoka que première dame arrive ta appuyer mo ki atoni pour toujours comprendre comment likambo. Première dame ako appuyer mo ki andeni. Première dame na mo ki baze gal combien? Yaza mama ya biso nyonso akomba pe mama ya mokia. Et puis, otali âge à moi, moi, suis wana. Mais à qui vous allez moi, ya maman Denise? Oui. À cause de la moi, na ye. Quelle impolitesse n'a pas na yo, maman Bene? Quelle impolitesse c'est pas ya batu? Oui, mais n'a pas yo chantier mon des ali, maman Bene. Ya ko sala, ezali mentalité d'éducation à batu. Et ça ya ko pola.
obi ke temps na maladi awa omoni ke fils abanja kobula na bis oyo mwana ngana ni papa Edi atindaki na pese mbote mingi na mwasi na ye mama na ba Denise mama Nancy na mama Mati et puis na papa Nisse na bosete bana ngam super bazo soutenir makasi na zala ba bien aimé belé Serigette Marguerite depuis bazwa quel moment qui est malade mais nzamba le no sungaye na bosete se Brunel ya Ferdinand Zeza Siskale Motema abenga yo Benedicta et puis na moi c'est maman Brigitte nzamba le no pambola bango mama Vero frère Diabonda bango no sonzam frère Jonathan nzamba le no pambola bango ba frère Sele bango no sobatolanda ba frère Manuel nzamba le no pambola bango parce que bazapla ba abonné ya chaîne Vert TV. Alors maman na mati wewa pona kende na église mama bene soko sala ko tamso ngo swana tanto trebi na rompo ya victoire mbala moko moto mususu ena sima na biso directement eye ko tutanga na loboko alors sikoyo ngana tourner ko tozaki na belivin na tourner bi petit ozo monate merci c'est que tu connais nous kolobate ave boni boyeko kebaka na yo est-ce que osomi nzela talbelo kandengo wa osomona otali même mwana ngo wana azabimba age moko na bamanzukisi na ba belifan bebe ko tomboki wana yo lina kitana beta yo tout ça ngabite tikai omoni likambo sa munena mboka na biso ba mentalité bato za ko pola éducation bato za ko pola mama beni donc mutu aibi ko pesa muninga na ye valeur te aibi ko banga ba mikolo te kala mama ya muningo so benge mama aibi ko beta yo abi keno ko lolo ko pe ko lala papa ya mukonsunga na kime classe papa moko moninga ina so tamo na vers ba 10h aibi ke mon oza tura tonga kimi classe yenda no tika ngati l'école aketi ngati l'école et puis singma ne toi bien toke l'école na so banga mais le noté les non respect pas bato ezalité mutazo batenge mutazo finga za nani aza mukola za papa na ngai etaliete bazo finga na basali ya nzambe na bakonza mboka mais mboka ko avancer ndeni mama beni ata yo moko penza vraiment mboka ko avancer ndeni na makambo nga eloko esalinga mwa pasi muke komona ke mama Denise aza mama na biso na habité Pasteur Vincent soki mutu oza mwana par exemple ya ndo oza mwana gouverneur nde oza likolo mibeko to ndenge nyina mboka na biso ndenge koma mama bene merci pour la motuna na otuni ezate ke soko za mwana gouverneur to za mwana ya ndo oza likolo mibeko ata ye moko président Fachi aza likolo mibeko te oki porter plainte soka selo mabi bien oko porter plainte pe bo sambi penza ba bengi pe bo sambi ozomona toningi fomboka na biso changer biso nyoso toza na se ya mibeko ezala ngai ezala yo mama bene ezala soki nani biso toza na se mibeko po ete mokili biso etambola malamu parce que mokili etambolaka na biloko mibale mokili etambolaka na mibeko ya nzambe po mokili etambolaka na mibeko ya leta ozomona soki bato azokotosa baprincipe wana mibale mibeko ya nzambe pe ya leta mboka wana ekoavance mboka wana ekozala développe bato bakozala beni parce que bazotambwisama na crainte bazotambwisama na baprincipe ya bamakambo oyo ekomema bato na bénédiction mais soki bato nzambe bokobanga bango te yo moko toyebi ke biso bapaster tokomoko bapapier donc po mutu théâtre esala mama kitoko il faut asala ya pasteur moko asali boye mpona mutu azwa base na asala base na chaîne na ye il faut alobela makambo bapasteur omona mutu mosusu azoloba makambo bapasteur soki otali niveau pasteur oyo aza na yango baresponsabilité aza koasume na bana ye aboti na bebela bana molimo babangaka ye ta mosusu individuel azoloba makambo azofinga pasteur wana akotelema ye moto ata na nzaka te mais omona pa leki na télévision azocritique azoba n'importe quoi nga kutu boye ezala yango normal à part makambo ya kobanga nzambe te oyesko na makambo ya mokili boye baprincipe ya mibeko ya mokili boye wana kutu koloba te respect pa bato ezali te banini alors lokola bato otambola na se mibeko wana te siko tokomi kotambola na divagation nde tolobaka bénédiction na mboka ekozala susu te yango moni bana mike bajeune ya lelo bazokola te
parce que baza ko manquer bibolo biboyi moto ya ko manquer même papa na maman na ye respect ni connaît comme mkuse la mukili et c'est la Bible mais batulé bazo ba moto maman bene bon ça n'importe quoi ba chance na bango za diminuer et puis bénédiction na bango za diminuer et puis fina bango zo comme mkuse parce que aux impoli aux tamsa mabe na mukili ko melayo voilà mukili romela yo pasteur Vincent Nalandaki va proposer wana alobi ke yepe à cause de la paix grande dame n'est pas soni ezozanga pour comme mbala moko première dame à cause de la paix première dame a bien même payé ça qui est $5,000 ils ont grave comme même ça qui est $5,000 ah na éviter ma bene mais pour ngai c'est grave est-ce que ça qu'on a c'est même ça $5,000 et ça $5,000 te ngana ndimite que ça pas même ils pas même $500 kasi ya le bibon po amitana ramoko na maman na biso maman Denise ah bon bah bien sûr que maman Denise a m'a ça qui est $5,000 oyebi ils a pas nos côté la bangote na mona ka famille tu sais que déjà famille moko simple ngandenge na mona ka d'après ngai na mona ka baza simple maman Denise a le kate que ça koyo et ça $5,000 oyebi $5,000 on a maman bene et go futa comme les fonctionnaires $5,000 et go futa comme les fonctionnaires $5,000 que go futa comme les soldats aza kozwa $70 $50 mais comme ça que na mimi sac il y a $5,000 obité aza pour se faire ennemi à banda bato belé ata pesa bongo za yeti et ça mais bon bango ça yo et ça yo moko za tina moko te ya kosala ko publicité que nazala boy ata so mimi sac il y a $10 milliards et ça yo parce que kabela yango batuté et ça bomengo na tata na yo na famille na yo bomba yango bato baza na baza ba connaissance nde bakoyeba ke linete mama be na lati ezali $10 milliards au lieu que ça ko ba publicité be mene balata ba blouson ba papa ba balata belamba ya ba chero et la bonne na tu eza mapango mitanu na masina est-ce que ba tena nango etikala ah oui Bible bi mama bene vanité de vanité tout est vanité moko solo biango mama bene et ça na tina moko te ya ko se vantaka pour la biloko mukili corona et awa et bloqué biso nyonso tout et bomi bato belé ah et bomi et bloqué biso na bandaku ozala nganga ozala puissance ozala pasteur ozala yanke ozala ambianceur ozala mutoro bakamingi biso to komaki confiné ozomona mona na nzambe obi mama bene nzambe ko créer lo moko na mukili a fait paniquer kaka mukili pour la sabato ke ya zalaka. Merci beaucoup pasteur Vincent Makiela lobi vraiment bien sûr que c'est wana bisika zali et ete ke kokote la maman to ki pour kokote le poza maman abiso to sepeli ndete alors il faut kokote le maman ben na katso manote parce que un impoli ba kote la kete moto za mal éduqué ba kote la kete osoka maman ben ngana se pratiquer na bato ba mankaka batu mwana ngai koko na ngai je la dendo ngai ko tala ngai wati oki tolinga na pesie bien na pexé ba polémique na internet na biso ki réellement za mosali ya nzambe sala bes na ndenge no nzambe na yo ko keta ba teke oza polémique na papa Vincent oza polémique na papa Wangata osimbi pasteur tel osimbi foye bana omoni ndeko moka za misa mukili na lingake mwa mingi feli waze kwa alobi solo mabe bana pour solo mabe ça peut vedette parce que ato tuli bébé asika solo mabe ayebi yango mais bato alinga yango te okoza na sikisa solo mabe yo soka sika bato azolinga yo orke bato azolinga te bazolinga pe yo te ozo comprendre donc un impoli ba côté la kayete mais le ko la sengi mo bolibisi parce que nekte so bi ka sengi bolibisi te na ebite oh mais il faut ko total yango a sengi excuse na kosenga na mama na biso Denise Nyakero aza mama au moni soko zali lokola oza mokonza mboka oza na famille mokonza mboka oza mona mokonza mboka bato soko beta même lisolo na yo bayebi kutu yo te mais bazo beta lisolo de la ngane sika moko koyeba neza pasi kotomba meza pasi soki akoyi koyoka ayiko na biso alibisa ye yoko sala mala mazaka kamwana merci maman ata mwana sumbelo na liboko mama zaka mwana limbisa vraiment aza mwana ndokobwaka epete mais c'est mbala sima faut ba nani nonkolo ba nani nonkolo ba ita ata kutazali mama première dame témé na bona âge aza mukolo na yo donc il faut moi respirer on est bien pasteur Vincent Makiela to kangi parenthèse yo vraiment na si que c'est pas si bana donc to kote sima mba ya politique te pour nous aka passer ça comme mamba akomi politicien non donc il to lobela po to zana kishasa yango to na mboka to mona makamninga zo leka na mboka na biso vraiment à part nzambe eza l'état
to mona papa na biso Fachi après to mona maman donc to netke ba finga maman ba manquer maman et ça là vraiment malamuté. Alors pasteur ça manquer la bozala qui un peu confiné sikoyo boza déconfiné na yote il pose bozala qui tozala qui confiné pour na église pe nzambe za qui vraiment confiné sikoyo bokomi déconfiné musala nzambe bozo sala ndenge ni ezongi ndenge ezalaka to eza mwana ba ezo boite mo muke non mama tozaki confiné te ba confiné nde batu me yesu azaki confiné te parce que mutaki okanga yesu azate yesu même abele ko kaka yete donc bati libanga likolo nango mais après 3 jours mabele senti donc ezaki miwe ko teki na mukili il paraît que pour la maladie oyo coronavirus va so benga covid-19 yango de mutu ba konzamboka ba konzamukili ba monaki ete ba protéger batu na nzela confinement batu ba bimaka te batu ba sala te tout a été bloqué mais biso tant que batu molimo to sala ki ko bondela kozala na prince nzambe et nzambe azali ko répondre biso donc musala nzambe zongi nango normalement malheureusement ba pesi mo ba bibeko batu basokolaka maboko bataka ba masque tout ça banini donc mibeko ndenge na sepela ki nango penza te parce que na ba bar bazo kipe ango te na hotel bazo kipe ango te na biskam so bazo kipe ango te na babis bato sokola maboko te ba kota na babis tozo kanga makuna parce que na babis bazongi 5 na bandege zalaka alors bati ba soda te ba landela bango mais l'église bati mibeko oyo vraiment ezali ezapena malamu mingi te pona nkolo parce que beaucoup de choses ils appellent moko prophétique ba confia que pas nzambe il fallait zo ba mesure mususu oyo toki ko sa na église que ba mesure ba joa kiwana tout ça ba nini za penza malamu mingi te pona nkolo na biso Yesu Masia. Merci beaucoup pasteur Vincent Obeza malamu mingi te mais na babar ndo lobi ke batie yango te nete so bamoni na babar pour biso tozo le kanto le kan bandela tozo mona comment batu baza surtout na kapela to mona ki on ko ba déconfiné ki ba bar non eloko liboso alors to mona ki vraiment moite za ki ma mutu likola mutu donc ba respecter ki na même pas ba distanciation ba loba ki ba respecter ki on même pas donc batu bazala ki osko en beau côté maman bene batu balala ki na ba bar donc na habité nzambende esali ke faut nzambende bo respecter bon puis no ba passer ba nzamba nzamba autre nzamba désordre il faut bo respecter hein. Oui mama bene ezami beko yo bakonza mukili bakonzira nzambe te me bakonza mukili nde bapesi alors pour surtout tomber na piège na bango te il faut respecter net l'église ngana zo kamba bataki mai bato sokola maboko bato balataki ba masque ba masque wana donc voilà il faut qu'on respecte pour ne pas tomber dans ba piège na bango parce que dans ba piège ba ko banini ke bato na nzambe baza ko entete batu bazo pekisa batu po batu bazo ba maladie le mandenge wana alors biso to ko zo bango na ba propre piège na bango biso to ko sala ngo mena on na likona ngo to zo baksa foi parce que ata olati biloko wana soki ma de bien joyeux et ko joyeux ato kufi na corona te opo kufa na malaria oko kufa na accident oko kufa na sida donc ba des ebele vous comprendre ce que au nyimbanga na yo oboy ko pesa otumbote mais sida ko ta bana nzela mususu malaria ko ta nzela mususu donc mais faut tout ça pour na collecta mokilike to ça bana botos to ça ba rebelté. Merci pasteur mais ça ba rebelté ba ça bana botosi pasteur siko église na moni église ezongi siko ezoleka ndenge nini bana na nzambe bazongi pe ande bazalaki to amisusu bazongi na mokili po nde to balikamo ba chrétien mususu bakana bango te azane awazawa donc le koloma na kati mo libanda mususu bazongi so bimbe bazongi si libanda to bazongi bana nzambe bazongi pe ndenge ozomona pe église bana ngapele bazaka kandi bazalaka to ifo bandela makamususu a zéro ya côté ya bana nzambe. Maman bene merci pour notre tourna na yo très bien joué omoni na makambo ya molimo eza na deux sortes à batu eza na bato ya molimo na bato ya mosuni eza vraiment ba vrai chrétien pe na bana ba religieux bato bayaka na bonne église aza muta religion ayaka ne ko sambela mais ye aza na alliance na nzambe te ba wana nde bato bapengwi mais vraiment na nzambe tibiso oyo to pengwi na biso te to zaka nege to zalaka jouer une église na nepte soko kendeki okene pe église est-ce que sambelaka
bato bazali quand même ebele bana nzambe barépondaki tocentraki nzambe tokumisaki nzambe mais na korespecte bamibeko oyo l'état apesi biso il faut kosala yango mpo tolakisaka nde toza barebele te mais mingi mpe bana mingi ya nzambe bapengwi bamosusu bazwi bazembi na ntango confinement oyo bamosusu bakoti bamabala moko baimprovise kokota bamabala bafrère mingi bapengwi donc mingi bazoki na mokili mama bene bana nzambe bakota mabala mpo nini piaka to ndenge nini mais mama bene parce ezalaki na ntango ya confinement soki oza na nzambe te mais oza n'importe quoi kolia ezalaki pasi kolata ezalaki pasi kolala ezalaki pasi bamabala mingi ekufi bato mingi bazali kofutela batikala banyongo ya bakolo lupango ya babayere bato mingi mpe mona mpe babimi na bandako mbo kofutela ezali te mwasi ake epai mobali ake epai il y avait beaucoup de choses bana mosusu mingi babimi so na libanda bako bashege parce que na ndako bazo kolia te bato mingi bakomi kolia na délestage lelo boleme lobi na lobi kuna kolia te biloko ni mataki talu yo osaka meme kinoise ya solo yo botami na kisasa so na mama emoso la croix sur place nini oyebi makamni oyo lekaki na mboka na biso donc ezaki période moko bature la belle mama bene soko za na motema te soko zwi mwa moko na yo oya bono peso ata mwa 2000 par jour pour liaka opesi nzoto mais pasteur Vincent Makela bino mo bote arabiso ke bana nzambe bongi bozala faut que ba ko supporter pasi ndeni ka mwana 5 mois soki na 4 mois oyo bana banzambe ba ko kueya ba msuba ke kote mabala ba ke ozubazemi na habite soki ko ya Yesu pe babi ouais espère ozala kaka boye to ndenge nini ozala bato kapeni boye ça so ezala vraiment pasi na bato ba kozala lever na deuxième heure siko ozala ndenge nini mais mama bene yango tozolo bake na lukutu makambo ngo tribulation ngo yete ba makambo oyo tango simasi akoya ako ba pasi kozala tango ko enlever baninga na ye bato bazane race moko bakozana lever na première heure babike tribulation ko ya antichrist ko ya abanonyo ko la batublo mondengo wana bato bakokate ba océdé bananza ba concéder facilement babike bananza ba cédera facilement na émission na église ya mate ya kisenso so na bosanité ser moko zaka komo na ye ser diala alimbisanga soka kolanda azaki moko abana na ngai ya église ya kisenso oyo azaki moko bana ngai tozomona ke aza ser en Christ azobanga nzana basoki ko exhorter bandeko moko mibali ye na ser azanga ser dia na ser azanga basoki ko exhorter bandeko wana ngana pexi bona bike boke na kabino moko te bokenda kana ba frère to essaye le côté papa tout ça banini mena ko soli kambo ko kamusa yo tunangani elekaki ni elekai pasteur et comment qui soki ba ko exhorter ba frère wana ba frère ba somele bango sardine ba somele bango nini corned beef tout simplement ndego wana po zakala eza loté et c'est na ba 1990 ba 1989 87 88 on m'a so ba komi kuna ole ba te ba frère ba zui bango ba someli bango ba corned beef ba someli mapa ba someli ba secret ba comme ba makambo ya ba frère wana et soki ki bango bale ba soki ba semba ba frère wana osomona oui bana nzambe basedaka na biloko mswa mike boye asede soko moni mutaza ko sambela aza ko supporter période ya bapasi ya mikakatano ya kozanga ya ba problème mutu wana azali pembeni ya kota lona vraiment donc il vraiment des pasteurs Vincent lobi alobaka vraiment bien donc na ebi kutelo na kisuko bak sa place wana na sike bana no sande bozama nazana témoignage mususu na katso malobate limbisanga e jeunesse mama bene eza na servante moko sasaki milulu moko makasi wana so na pas du peuple so na comme les bato baebi ayebani pe mo muke servante wana sasi milulu na pas du peuple abe atepesi invitation epa ya bato baye en tout cas bato mine pe na ba kendeki ngape na kendeki milulu wana mais les camarades après 1 mois 2 mois 3 mois servante wana a commis deuxième bureau ya moto invité qui na campagne nae a commis deuxième bureau nae na campagne possible ba ngene kana campagne wana encore parce que celui qui n'a posé moi question mo bana nzambe ezami sala nzambe parce que ça bino wasanze bobo mama bala ba o mali bala ba tundegi nini et puis c'est là on pas ça ko bala gité abalagité ne biso soka zina mutu mo baza ko vivre na ye je ne sais pas parce que ne ba ki vie privée na ye te ngana trap na vie privée ba tuté na traka biloko za ko yini biso soki mama beno za na vie privée na yo etalio na nzambe ngana ko tala ndongo ya bika mbala kisio ke ndeko tel na ndeko tel libala o ekokoma musika te olobaka no pe to lobaka siko soki katel na nzambe
tolobaka mais bayokaka te soki nzambe mutalakisi nzambe mutalobi parce que nzambe asalaka mo muke grâce obikelesaka na mo muke do wana voyance namonaka mwa muke na mwa misu ba aide l'aigle nzambe apesa ngai toloba na bato mingi ke eloko nzela ozoka ndeza yango te makambo sala nzambe asalaka te batia tembe yo yebi ba témoin mosusu basuka pe mabe ozomona mais oyo ya servante ezaki nzambe te lokoso donc amonaki kende kwa na mbongo lokwa lula kiaza mwasi kitoko lokola yo boye abi etikana profiter mabale komi pasi tikana na mibwakisa nzoto po soki na rate libala boye ntango sona kozwango sute abwaki ne pe nzoto ti lelo pe makambo ba campagne akata asala yango sute. Pasteur Vincent Makiro pe misingai na bibo pasteur question nange eza que bon ezaki na libala mo pasteur Vincent lobaki eza ya nzambe te parce que sonne ti libala ngo panzani yo pona yo okaka sengo to kumisaka nzambe noka sengo to noka ma parce que nzambe ba okake bato saka ye mama bene pasteur Vincent ba finga ba komela yo ba komela ngai na batu yo yebi yango te oui ba finga yo ba ke non to rejeter nini message na yo na mwasi na to rejeter message na yo tout ça maintenant si ba suka wapi na beba okoma ta na ponga bite bakoma kutu te bakoma te tala eloko ya nzambe yebanaka ezalaka na bilembo ntango nzambe asalaka angosala likambo na ye nzambe asalaka basigne même avant Jésus botama mama bene bible lobi ke bokomona une vierge akoma na zemi mwana oyo akobota ye nde Jésus bakobenge la penze la paix bakobenge boye bakobenge donc nzambe asala makambo na basigne mabe ya ngana yo mama bene loko toza bata musini ya musuni tozalaka basigne ya nzambe to alakisa yo oza pressé okolia biloko ya moto olie pe so santé pe so maladie bunzambe pe bomaka mais pasteur mabi yepe muto ngaza mosala nzambe ti lokola muninga na yo collègue na yo mosala nzambe comment nzambe alakisa kita alakisa yo pe lelo tozomona ke bazate elikolo bani mama bene eloko liso basala mingi ya nzambe babengama te pa nzambe ya mibale mutu soka alingi eloko wana otamona basentiment na ye mama bene atopekisi ya koyoka te atolobi esili le seigneur akoyoka te parce que eza baposa na ye tika a subi de conséquences parce que conséquences c'était ya mutu koleka même ate ozoteya ah oui bon soko yokite Jonas nzambe atinaki akete na Nive il a refusé mamone ba conséquences koboya mbisemelaki ye heureusement nzambe alingaki ye abina mbiso akele kosanza na Nive so ezaki ngano tam susundele to komaki nyei na kata mbiso wana abisi biso na sima osomona mais Jonas nzambe asalaki grâce ba ndokobale bisangai nzambe asalaki grâce akesense kaka na Nive pas ya ateyaki ba conséquences était yaka na Nouveau Testament nena Safira na première église primitive bato bazaki na biloko na bango sika moko bazoteka bandako bazoteka biloko na bango bazoka matambongo bazopesa ngo pa disciple pa bantoma plus précisément pa ya apôtre Pierre anania na Safira bazaki couple bambote pe le pa bateki pe belanga na bango oleba na mbongo ne pa ya Pierre bakena ndako bayokani bazwi mbongo ndako babombi tant babombi bayepa Pierre pe tout bango le mais oyo nyonso boteki elanga na bino tonda kona bino za yango oyo ba beza yango oyo Pierre biki ba kobino bokosi nzambe omone conséquences ba kufaki de la bunzambe ba conséquences ezali soki mutu ayoki esili le seigneur te amona ba conséquences na yi. Merci beaucoup na sur que la chaîne internet bana nzambe vraiment balanda ciel vert. Et l'autre c'est quand il parle bino vous continuez toujours que s'abonner na chaîne na bino ciel vert vous s'abonner belé pour na ko landa ba maté aboyer nulle part ailleurs toujours na ciel vert TV pour pasteur Vincent wana na côté non exactement je me remonne vraiment na kumisela nzambe pour to taki moi tu vas taki pena doute et ko simba boy mais nzambe vraiment to comprendre maman peut savoir que tu vis que nzambe quoi nzamba ko sarate donc ce sera lobby c'est quelqu'un moi non ko kisango ndeko conseil za ke bo finga no basa nzambe bo na ko finga te po bi o ezo na simate am sunga za do ya vision ya voyance yo kuno za na do écoute mais munino soka monya biso il faut ko zala toujours ko ta doute ke ngape na za révérend chaka bisa kaka ngai moko non nzambe alobaka d'une manière d'une autre ndenge mo bolobaka. Merci pasteur, on a su que tu dois qui passer mais ça malade mais azana témoignage moko ya munene o okumisela nzambe
Pasteur Vincent qui malade de sucre en forme, mais Pasteur Vincent il va mettre les cas qui au juste. Qui m'a expliquer ça. Na bien combien forme pesate. Mais déjà toujours moi déjà na ba aussi na moi déjà, c'est qui na ka ma cam de pas ma campé, ça la ma normal mais R0 là na mbé. Oui, maman ben nzamba pambolo mosali monene nzambe ozako panza sango pona ko édifier batu. Maman ben j'étais vraiment malade. Batu bazo mona ngina na récupérer tena zalaka. Nazama ya kokonda moi muke, moi mabunde bani goya. J'étais sérieusement malade. Donc confinement nyo soro le kingai nazaki vraiment malade muté. La bela ki makasi. Bon na ko bakita ba taki pensate. Mais ça nzoto te, nzoto pe sali mingi te. Maman beninga na bongo li motema na ba 84. Na baneko ganga kote ya batu na libanda, na babise, na banini, nzoto pe sali mingi. Nzoto pe sali le kole craquer. Et c'est que le kole craquer, alors nazo ki pena maladie ya kosangana te, nete so na obeta bena so ndenge bandaki ngai na mwa mbangu mbangu. Je vous en prie pasteur. OK. Mo komsu to sa nazaki na salon na ngai, na vandi na yoka kamba moko awa eswingai esalingai pasi makasi lokola batingai mukonga na motema et vraiment na souffraki mukolo wana kosakana te na prier ezo simbate na prier ezo simbate moi na ngai frère fils fibo que je salais en passant za ba pambola ya ke musala na ye azui babenga ngo banini ba qui se le monde va douleur ba tie inflammatoire oui ouais après singai na meli me pamba mama bene na souffrance ndenge wana te na oka souffrance ya ndenge wana te mama bene na souffra ko sakana te donc après 2 jours na bali ko sentir moi phénomène mon nzoto na ngai soki na pemi omona na selo ko la renvoi soko sali renvoi na bani ko kasola ko pola selon pour ndenge na nzoto no za mutawo mo oh mama beni na bani ko kasola ko pola na kati na ngazo kasola ko pola et puis moteme komi ko beta ngai mbangu na kasi boza ko mona ngai na ba manzukis donc respiration na ngai komi na komi ko pe mbangu moteme beta mbangu moyete alors na va na beke moyete fona ki l'hôpital na ke hôpital ba ma sœur o ezaka na commune Kinshasa na Saint-Pierre bato ba bi commune Kinshasa ba yebi na komi kuna mwana ngai nani Natasha mutamanga kuna kobota pesa bien Natasha juinga en charge ameminga kuna to komi kuna ba selenga ba examen ba senga ba testa ba sida ya ba tuber ya bloko nyostu eloko moyo monanité ma dezo monanité mais entre temps ba komininga ba kisi nazo souffrir na bani ko konda mama ben na bani ko konda chaque jour nazo konda nazo diminuer tala mutroka l'homme valable ngana le kage munene l'homme valable ba ko so ba ndoto na biso le lote ndoto salaki mais l'homme valable le kenga munene akome munene oui akome munene ko le kana tala kana de même ata de même so saki l'homme valable au moins ka le kenga munene c'est vrai oui donc nazo ko konda du jour au jour nazo konda même ata tangu c'est Mariam sœur moko na poto asalaka don ya ko pesa moi quelque chose to pesa ba bola bilo ndenge wana bomone ke wana ko dameke ko récupérer muke mais si manango reçu de salama ki na kondi sou koleka yo moni mwana le kana bémission ezala kité vraiment zaki impossible pour la bémission kutu bémission ngana le gars qui papa edina bana ngam poto bazako lela. Mais papa comme pour nani c'est Sylvie Kolobate na moyuma l'états-unis baso lela papa comme kebe pour nani yom to sala munene tio banini ngamo ko bazo comprendre te nazape ko bonde la nzambe nzepa zo sanga te ni nazo souffrir oui c'est quoi ezaki ni tala nzambe mtalobana ngai mais nzambe yango mama bene to sala nzoto fière nzoto eloko pamba moi j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. Mes amis, je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Nayoka ki solo aliwa. Ce que nous faisons tout sangai et je banapeti. Un jour na lali na butu makasi. Je ne comprends pas qui passe makasi nazoka nzoto comme le la pilipili et comme le cas soki ndenge nini. Na lali mais na lala ki bien te mama beni. Na moni être moko spirituel.
pour bato soba bon ba ko être il faut qu'on expliquer bon bien que être ça parce que ndenge to sa boye mama bene à part ba ange nzambe atela biso ba être spirituel oyo ba guida kam oyo ba tambusaka bato na mukili ba être wana nde batu ba protégeaka non bisa ba batu kaka exemple kaka moko soki batangi na bible ba komona tango batu bakende ko lukelize po bomaye mokonzi ya basuli alukaki po abomelize mais Élisée tanga bondalaki nzambe afongola mosene misu tanga mosene nzambe fongola misu amonaki ba être bazo kengela Élisée Élisée ba ange. C'était des êtres spirituels bango basaka uniquement pour nako tambusa mokili ndenge nzambe lobi pour na pe ko tambusa yo ndenge nzambe lobi comme mo bisika oyo parce que peut-être de chance des ali tout ce que le paiement des ali ce sont des êtres spirituels ba jouer quand même rôle na ba ange to bon ba ça peut prendre mo na ba ange ozomona mais ba ange bango basaka na likolo mais bango basaka na mokili boye mais ça peut être invisible. Merci pasteur. OK na ba to comprendre ngai bien alors baye ko la musangai babi mumbu na nzambe Vincent yo zo lala yo zo moto ko kufa na sapongi itabse ko kama sabato lamuka olingo kufa na sapongi osama ile te lamuka ta ona lamuki na yoki mabe moko ya kosakana te babi ko lala susu te mais loko zaki na ba katikata butu na vone mo muke pongeli nga na lali lisusu ndebe ko na musu babi soko lala te lamuka mabe soko melo soko lali ko la excuse okola mukate lamuka na lamuki babi na ngabi babi zwa radio pona nana kana radio mo pembe na ngawana d'ailleurs radio ngo soki ba balimba ko filmer ngo ba example mo ngina ko sate eza ana salon na zio radio wana babi tango na motema na ti radio na motema mama bene automatiquement radio bani goloba oh na fongo na ngote oui au nom de Jésus ma zoloba radio bandi koloba yo zo mona teke ma dio zo bela elinge momona liwa voilà radio mtv radio zo bananga bombo elingo momona liwa mais faites attention kende place tel muto na teka kisi moko comme nango boye kende kuna somba kisi wana mela ekosalisa yo kaka na butu wana na muna la muki na komi adresse ba pesa ngana komba kisi wana nena tonga na teka tinda ki fi bokuna frère fils aketala amoni pas adresse ango amoni pas adresse ango ti tanga zui adresse ango ay web sangati akepa mama azoko teka bakisi ango po baza basali yanza mbanda za musali yanza babino kiso eza boza plante miracle tele saka bosala boy benga pasteur mokaya na kepe kuna batekelinga ba plante wana bakisi wana na bani komela yango nimte soulaganga mo muke mama beni soulaganga que moi muke après tout monde ni sous que pasteur ça comme na kamo ko to ko lo baké kaya opération d'accord opération ni ouais tango na miliki swana sili et ko suma mo muke mais après quelques temps na banzongi lisu ko sola de bato zomo na taw sa émission ba dene émission to sala kina mutamenge za kiyo te po za kizaki non valable bon nous on consola mi de émission wana ko consola ne za lokola sola ko pola na sola ko soli on va sur bena ko pola preso bi mangai peut-être ba kasande covid-19 te na ba covid-19 fena ko zwa ngai te ngana na zone de mama la douana wate mama bene tiko tumbola ngai alors tango sale mindengo wana rechite suko salama na zongi su maladi makasi ya kosakana te nde makaminene oyo nde yeti ta zongi maladi makasi na sana leki na ngamoko azamunganga comme ne docteur Coco pas biso to benga pas Coco c'est une personne très mystérieuse pardon aza pasteur nzamba pambola ye aza mosala nzambe aza passer ba niveau na biso te azaleka mosali ya nzambe toko benge kazali fils ya exhortateur pour ya za exhortander batu appelle église te tout ça mais azana hôpital naï mais c'est une personne que Dieu utilise aussi puissamment parce qu'il a soigné batu ko soigner a soigné batu ndenga musuni boye mais bakisi ye oyo apesa batu ba ange batu bapesa ka ye comme bakiswana tamu na fandi ba bisenga balobi mais yo so fanda kaka boye mais ma besoin est là sous ma kasi être nangai ay ko bisanga lobi l'âge que moi je sais ay ko bisanga lobi kende epai ya pakoko bo sangsa ba force spirituelle no ya yo no ya ye bokomona mamune koleka
c'est très important bandeko bolanda ngai bandeko kosangana eza mpe malamu soko kutala muto bozane race moko bokutala muto bondima na ye nzambe moko bokutala muto bosambelaka na ye nzambe moko nzambe ya bomboyi Jésus Christ de Nazareth mama bene miracle qui ko se déclencher mi balé baleki moko Amen. Mi balé baleki moko mama tango na ke kuna boye pa premier jour to bondelinga na ye avant pe sanga bakisi ba être ba se manifester sous Ba être oya ki na chambre na yo to ndenge. oui ce que ba être ba ki na chambre na ngai no ya ye ba sanga ba être oui ba se manifester mama bene ezate likambo ya molimo ozomona bango boye bandeko ah yesu je suis liwanga to comme combien de minutes na na ce que to déborder ah mais toi tu vas pas ça ngapo na muto ça en deuxième épisode aïe bato balanda biso na ciel vert vraiment to okima mbangu na ngonga donc ngonga omoni témoin je pensais mais c'est tellement makasi donc vous zapété vous allez toujours wana mais to botika bato na posa na moi posa wana pour bolanda réalisateur Robini ya merci nani comment cameraman na biso apesi biso nini moi privilège wana pour continuer muke Pasteur Vincent aloba ndenge nini ba être wana ba se manifester qui comment expliquer ba être qui ko kita lokola bato Pasteur Vincent bino ba sala nzambe non mais niveau spirituel que c'est ici niveau spirituel que c'est si tu es l'ami de Jésus Yesu abiboye alors la ba konaye ba tambo kliba ko mona ngate me bino ko mona ngai na ko se manifester kat na bino oui alors bien pardon Pasteur ki le ko mona ngate me bino ko mona ngai là ba être ba ko se manifester na bo moto la ti pantalon ndenge grand caméraman à lati to ndenge ni non bazalaki na ba bilo meso ko la ba robe lo ba bubu ya pembe ba se manifester boye eza ndenga blague te bozo sola na bonde sola na tozo sola na bango ba se manifester bubanga ki balobi to banga pona nini yo oyebi ke ngai tango na priaka même ba set gate ba yebi nga na bona pona set gate na ba ki set gate obana mona ba ange ba kengela ko obana ko participer na ba conseil de ministre ya lola igate e comment ça la melaye soki aki ko tia commentaire na émission oyo e comment ça la melaye Serge, tu es d'abord commenté, ça biso pour ma bien donc mon Zambie ça vaste hein. Évangéliste dit tant que tu poto baki ana bonde ki pona ye évangéliste dire comment on a ba makambo ya ba mystique na ba vision aki pe ko commenter sur na émission sur na zokosa. Merci pasteur, to continue. Ozomona ezali ça dépend ya alliance na communication bozalaka na ngona Nzambe. Ozomona Jésus aza la seule personne oya bondela Eli na Moïse bakita. Le leçon est passé à Ebonanzoto, à Betelo Masolo wana. Pour on dit matin. Non, on dit malama. Ba yekoli oba mona ki ngbaza ka 3. Ezaki Jean, Jacques na Pierre. Taba yeno ba comme ça ba ninga na boke. Comment se passer à Bondeli, tomoni Eli na Moïse bakiti. Ta so ndima ki ngote. Vraiment. Ba be boko ça. Donc alliance ya mutu. Oyo ngana zomona mama bene. Na niveau ya foi na ngana alliance na ngana nzambe taso yo komona ngote oyo ko sala melangai taso ko sala mela yote amen ozomona alors sikoyo na baili kama Élysée awa Élysée azaki na mona mumbu na ye mais tabazo take Élysée na ba syrien na mukonza ba syrien na basoda ba sere babo maye mumbu oyo azaki na Élysée azako banga Élysée mtepse ki fongole miso mona bo baza na ngamu na biso baleki bato baza ko ene bele tanga fongola ki emisu nda monike Élysée azaki na ba être spirituel zo kengela ye bazaki na ba char bazana na ba minduki bazana ba nini mosala nzamba bi oyo koyeya ozomona mama beni c'est très important mama na zakoloba bato amona ba makambo te pona nini bazo sambela mingi na musuni muto azo sambela mena kabona na mukilité azo sambela maza aza fanatique ya bata mukili parce que les baninga na molimba ko se manifester ndenge nini po bato bakokanaka bango nde basangana voilà soko komi spiritualité moye biloko se manifester na nzoto na yo ezalité. Merci pasteur, continue témoignage na yo. Alors baye babandi koloba voilà batindi biso toya
parce que il faut na kati no ça na ba problème ça na ba problème il faut passer le scanner scanner la molimo to ya momoto scanner spirituel mais résultat est comme physiquement comme ça vraiment po ba to monango bandeko ba salinga scanner wana pamba on batena kati na ngai pancréas na ngai ezeki déjà ya kopola ya kobeba. Oui. Pasteur Vincent pancréas. Pancréas. Sanité le bon bien. Bon mais ba photo ezalite. Ba photo ezali. Ba photo eza to kozwa yango ata la deuxième mission to kosala. To kochaka ba photo na batala. Pancréas na nga eza kopola. Sikoyo epoli na kati bimisi ba bilongo lokola ba bibon. Ya minene na kati. D'ailleurs yo moko monenga maki bibon mususu na sima. Bibon bibenga na sima ya munene penza. Eza kanda ya maladie wana. Et endommagé nga misu na komona flou no mo subiente. Balobi na nga oui, babi batindi biso po oza moninga na biso. Batindi biso to akosalisa yo. Kobanga te. Maladie yo beli oyo. Ba docteur mukili ba kokango te. Mais pas ya nzambe eza pamba. Nde sikoyo ale. Ba pesi nga rendez-vous. Rendez-vous na kendeki mama Bénédicte. Rendez-vous on a kendeki. Je me souviens quand na kekutu. Babi na ngai lelo il faut to changer au misu. To changer au misu oyo. Ba changer un peu. Pour misu yebe. Ah maman Béné. Yo so no ça va seki. Faut to changer au misu oyo baby. Na bi na sege skina bi esquisse na laki na ndako te omona ko lala awa tout ça ba permettre na zonga. Babi na ngabo kende kasi oya lobi. Merci pasteur kende oya lobi to continuer yango un témoignage où il a tellement ma case to ko sala mbala mon côté to continuer yango na deuxième épisode nango ya témoignage ya mosala na ndeme nene pasteur Vincent na ba image ba preuve vraiment à la puinde mo balobara na ba preuve vraiment bo mona ngo po beaucoup ça vraiment nzambe na monde vraiment to ko koma na suka to ko na suka émission na biso mama bene to ko lakisa bango ba image na ndenge bakainga yi basalinga yi nini scanner wana ba photo bimi ba komona ni na ndenge zaki ya kobeba pe ba komona na oyo ba remplacer. Merci pasteur Vincent vraiment à le bibongo bilomo bokata tina bana na nzambe bokata tina bana ndesel vert bo s'abonner belé non c'est comme ka bo s'abonner belé c'est la biso vraiment malamu na kombo na Yesu. Alors na pesi merci beaucoup et pas muto azaki bongo na sima ya caméra na ngai eza bongo Josué Luanda donc comment Josué Luanda Brown donc Josué vraiment ensemble ça makaso ligne msusu basala mo babiloko no ba fête banini benga kaka Josué côté na bit na Facebook na Josué Luanda en tout cas au mona Brown azawana na pesi merci pas à monteur l'homme valable Cédric Makela merci beaucoup na pesi merci pas à Chris na biso Chris cameraman na biso msusu na pesi merci pas à Chris Audrey Makela pardon ba kombeso bunga merci beaucoup na tous basala rata chaîne na biso ko ça que serveur eza na marizo lela ils ont la pénale journaliste moko muneni on c'est la émission qui toko Julie Kinda vraiment ils sont passés pasteur Vincent Makela ko perdre mutu munene lokola Julie Kinda emo pona Julie Kinda voilà zaki passa nanga mwasiti moto kuto sala ngene publicité liboso ya chaîne abiso so bata bo mona ngo to simba to ya lo bakanga na lobi ngana lobi sima to simbani to konti na jeep nanga puis to kei et puis première émission to salaka oh ya na limbolaka na tina 5 ministères to salaka on a Jolie Kinda cette belle dame cette grande journaliste avec moko pa baninga na yo vraiment Valu de Bereka pleure Jolie Kinda vraiment que son âme repose en paix nzambe vraiment a réconforté famille na ye et puis aute ko bala kala mingi te aute ko bota kala mingi te siko vraiment tuzokotuna na mokili fait tuzokotuna na nzambe nini yango ekomelaki ye po eboma mwana moso aza nanu très jeune trop même jeune akufa ndenge wana vraiment mama belle c'est triste nzamba abatela biso bino bato oyo boza ba journée sa basi to tika na bino vraiment apesa no bomo imolai vraiment ça mami merci beaucoup vraiment eza mami nde tozolela wana en tout cas bato boza vraiment de cœur na biso bobenga ba commentaire na bino ko sala biso vraiment bien makasi tozana posa ba commentaire na bino bo commenter ba émission
ouais, vous porter biso vraiment ba commentaire et ceux qui m'ont dit que maman ben alobe ko to be porter le critiquer ngai lo bala ngai na robongisa mbala sima wana ya bana nzambe nde bazalaka bon bala nzambe ba finga raté na pesi merci pa ya maman Marcelo aza bon azo une émission à live na pesi merci pour bébé na ngai misatu bébé liboso ya bene ya mi balé grâce bébé soukande précieuse donc na pesi bango ba merci beaucoup na li bango mingi bana nanga donc pasteur c'est comme de na souka un mot pour l'émission lelo et les kindinga ni na plateau ma bene ele ki mingi ma bene na yo pe obungaka moko mona no sere émission moko bungi ba tona posa na bino pour na chaîne na biso pe ezo so moi ba benga nini ezo so moi ba distance mulai mona ta so bwaki mwani de moko bolexi mikolebele bo salité bo bwaki merci boso bozala actif bozala malamu ndeko na yo mama Sephora Zapi magema tuna me batuna me mtulate. Merci pasteur Sephora Zali kalami to bomona pe musala vraiment ezong to bunga soute pasteur Vincent moi des personnes ataba mbote nengo zoni bana no molimo okoyebisa bango nini nazongi naza nana compétent formité mais naza na moi naza moi en forme nzamba pambola bango nango bosa to ko remercier bato yo ba sister kingai quoi tanzo ko bela batindenga ata $50 ata moi $100 ata moi $200 nzambe pena ale kana pambola bango ba pasi oyo komela kingai ezo senga moi ba moyen yo yebi ba moyen makasi yo yebi soki balobaki na ngana sala sacrifice ya babenini action de grâce ya combien yo yebi eza moi ba moyen makasi parce que et le colocon la pancréas basona kangote ba remplacer angote ba traiter angote pété donc ce qui est bébé yo zelaka liwa mais le koyo nous a basé dans notre ngai ko kamu sabatu mais la deuxième émission nde bon mona ba preuve à l'appui donc nazo senga pesi bango merci ba continuer toujours ko sungangai même financièrement on moni mboka somo mikakatano na kota bisolo eza pena makasi to tina confinement ba activité venant na zongi malamu te soki ba ko cancela ngape to ba cancela chaîne na biso na moi quelque chose ba papa idinde ke ba salaka ba sœur Brinelle ba sœur Iguette ba frère Emmanuel Yann Jesus Axis Kale Motema Ferdinand nani sito kotanga maman Vero baba ebetenga na zobela sœur Mariam abetenga na beli faut pas suna ipse pe bangote bana nyo suba landa sula ciel ouvert sauf qui boki ko sunga ko sala moi quelque chose et ça fait ma bête je crois que nzambe a olegana ko pambola bino soki bolandi deuxième témoignage na ngai boko mona ko sala malamu ko sala bolamu yango estindeki ete ba ange ba se manifester dans nzoto na ngai. Merci beaucoup. Na pesi merci pas papa dit couple dit na pesi merci pas couple anissé na pesi merci pas couple sis kale motemba Ferdinand Makela na pesi no merci beaucoup nde bozo soutenir biso mana na chaîne o ba maman Vero nyos ba merci na bino ba sœur Iguette merci beaucoup na msam ne bozali ko sala na ko bongo na suka pona émission na biso lelo bola na biso na prochaine frère Diabonda frère Diabonda vraiment merci à benga vraiment frère Diabonda mbala mbinga to pesi merci beaucoup na mandefo ebele atika vraiment bon bana ciel vert bana pasteur mais ça makela to pesi bino merci beaucoup continuer toujours ko s'abonner et puis bolanda toujours chaîne na bino o eza toujours 100% bon nzambe to tiki bino to komi kola to kotala émission ko yasima na kombo na spotika la kimia nzambe kimbe na yesu tika na bino na kombo na Yesu amen voilà c'est na ngambote merci. Merci maman Bene Nzamba pambola yo. Abexelo maye l'émission kitoko. Merci. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi que mon nzambe monani. Loboko na tata esemwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.